Vous informer, c'est notre souci majeur. Pour toute information politique, culturelle, sportive, abonnez-vous sur votre chaîne Bibiche Mbombo officiel. Bibiche Mbombo officiel, l'information à temps réel. Abonnez-vous massivement et vous ne serez pas déçus. Bibiche Mbombo officiel is the best. Page noire, mes condoléances à la famille biologique de notre artiste Séguin Mignon Maniata qui vient de nous quitter aujourd'hui. Ça fait mal, que son âme repose en paix. Nzambe azomuli monae, ce n'est pas facile qu'on en a souffle de vie. Sokolali olamuki, cela veut dire que Nzambe a prêté au souffle de vie. Il faut dire merci. Alors, Séguin Mignon Maniata, tu as vu que c'est un artiste Oyo a travaillé à Ebele na Wenge BCBG. Boka qui ba soupçon ya maladie na ye. Comment est-ce qu'il y a ça là qui accident Maniata qui est na likolo et comment qui bakati likolo donc chacun a zaki na version na ye. Alors, Dieu a décidé, il n'est plus en vie, akei na ye que son âme repose en paix. Tellement congolais alignera toujours biloba loba. Moi, je voulais suivre ces lives. Boyoka, congolais nakala, ce que muto kufi ba chaka matanga bazolelaka. Mais lelo muto kufi lelo ba live fungwa mi muto na muto opesa point de vue nae. Bato ko condamner, bato ko ba vérité. Donc ce que muto kufi ezalaka kindoki. Oui, to bosan ke malade ezalaka. Oui, le spirituel existe. Le charnel aussi existe. Alors, moi, je vous laisse d'abord suivre ces images. Bolanda live ou Marmoulo Bamina Katiza très important. Bolanda révélation, il y a Liwa, il y a Séguin Mignon Maniata. Alors, sans plus tarder, moi, je vous laisse suivre ces images et on se retrouve tout juste après. Let's go. Tombé en panne, il qui voiture en sous. Maintenant, encore à une voiture en sous à Kei, Babenge, Babi, que voiture est tombée en panne et démarré. Il y a le bibozong isango kaka, c'est pas la peine. Et si il y a comme un concert fait qui sous ba annulé. Mais et si quand wana bango ba beta ba concert wana, et si ka concert nga ko beta ma normalement ba benga bango bato ba gara ba voiture ba chauffeur ba comment ba bato ba gara ba voiture ba na bo sai comme ba benga bango. Bango ndem ba guide ka bato garé a watia a et tout ça. Et comme par hasard c'est Gemutu azaki ko guide cousin na mutazaki na kati ya voiture au bazalaki cousin na mutazaki na volant Séguin azo guidé ça na sala boy mais Séguin telemi liboso ya voiture et je sais pas comment ben cousin mutatuti eza cousin na mutatuti ndenga nazota na minito na zui na sécurité avant kufa mama ngai avant kufa monde entier tebi ke mutatuti ki la voiture eza cousin na ye. Par raison, c'est non par erreur. Asali AVC, asali sokini diabète, sokini. Non, c'est un accident de voiture. Alors, il y a diabète et par rapport à là, c'est l'accident. D'accord, d'accord. Merci Mingi pour la parole. Merci, Mami Nangai. Il n'y a pas de souci, Maman Bana. Bisous, Maman Minouche. Tes mains. Mimi. Bonsoir. Mimi. Bonsoir, maman. Nazoka bien te dans mon eza mon poule. Nenga kana loba par rapport à maman Amata qui le biaza corps médical. Eza facile, bon, je crois que ceux qui ont mon corps médical, eza te que ton dit mais là qui ndokité. Mais ceux qui ont moni makambo ebele ou bien moni ba maladie sous ba bima nango. Ou comprendre que eza kaka kindokité. Parce que ceux qui ont tout le bakindoki, moi, tu vas se prendre soin à bango mon présente pour n'y avoir le baral tout sambela. Mais faut tous à l'eau moto réaliser dans mon kilisa que puis ça se trouve faire un jour. Ata au coup fait un accident, au coup fait la maladie, à tout coup fait la maladie, au coup fait la tiboko qu'on a eu et l'eau comme le cas. Mais je crois que tu faut pas se rendre compte que au lieu de vendre kato s'appliquer sur mon tolobi kindoki comme il quoi. Bobo sani kenzo to ebelaka et bato basala ba accident il y a bato ba survivre bato pe ba survivre te
ye à perdre vine de l'eau eza mawa mais na monique na communauté na biso tolingi ko s'impliquer surtout sur makambo kindoki mingi pour biso sotokola normalement mutu akufaka te on dirait biso bakongole moko kufa eza te donc mutu nyonso akufa efo ezaka na raison ata koko akokisi 99 ans mutu ka efo alia ye donc eloko mo efo esalema kaka je crois que battitude na biso efo échanger parce que soki biso baoyo ok soki otangi eloko oki otiango na pratique te ntina nango mpenza te nzambe apesa bato mayele e badévelopper batraitement ekomi mosika makasi mpo batraite kaka biso bato et soki ezalaki ke kaka prière nyonso prière ntina okende classe ozala te ntina oke classe eza te ntina tozala badocteur malonga eza te ntina technologie et avancée eza te donc je crois que olie bato basimplikaka surtout sur makambo ya kindoki neti boye ndeko na biso akufi bato base rendre compte que c'est important sur makambo ya kindoki ozana mutu mo ya famille na bino azwi diabète bozwa ngo eza vraiment sérieux eza maladi mo biso son hôpital tozaso tozwi patient azana diabète to traitara donc baza bato moko baza tellement fragile bon ki kukufa na makambo mike kaka boye mais tout le monde a une maladie mo importante pour bato bele batambola na bango mais elo moto tirer les sangs que ça maladie moko ya bien te donc mutu so azana ngo il faut faire très attention et lo ba mukeka ekoki komima donc diabète okyo memela yo ba AVC okyo memela yo neti abiso to benga ngo heart attack arrêt cardiaque okyo memelo makambo ebele donc mutu akufa ndeti biso to ba o abela kina été to yebite ya ba maladie musu to benga ngo congenital disease eza bato maladie to bota manango bato musu ba yeba te batambola ba maladie musu ba bota manango okokisa ba 40 ans boy kweka kufi baba wa kweki ka kufaki ya maladie moka banda azalaka na odi banda bo mwana mais mutu ta kanga kango si akomi na age mo boy ebeti kaka kufi donc to ti kaka otia mamba te ko kindoki kaka kindoki non tozo ke ba classe tozo ye kola tozo ye ba donc c'est à nous de partager koye bisavi communauté na biso ya ba maladie mo sérieux neti maman ndolo makambo service je crois que eza elo mo basala plus na poto ba maman misuku tuku ba ye barata te ke existe donc eza que ka to se rappeler que ba makambo ebele comme la biso eza ka kindoki te ya ka kindoki te faut milandele pe ko se renseigner merci vraiment merci ma belle merci maman maman ese na profiter na ba émission boye pourquoi parce que ceux qui muta kufi bato bazaka na moi tendance na moi émotion et ba na tendance à koyoka na profiter na ba situation boye na lekisa ba message pour que bato balamuka moi moke surtout na communauté na biso maman ese maman ese qui t'a fini par erreur pardon ni tanga non ni nanu yo apôtre Jean ya Bible akufa na maladi papa ulangi na mama ulangi bakufa pasteur Tibi Joshua yekuta bande ko sala ba miracle akufa c'est-à-dire la mort et la mort fait partie du cycle de la vie bien sûr l'oracle divine na lobaki awa ke oh maladie amba c'est spirituel non c'est faux voilà pourquoi kokende classe est très important maladie ambasu eza il s'est infecté et bikaka awa na poto ba pesela ngo kisi et bikaka et yaka ndenge ni soki ngungi tondindi oza porteur ya maladie wana ashuyo ako transmettre yo microbe wana et microbe wana soki evandi et créer pota wana et s'infecter et bandi kovimbisa likolo OK soki OK na hôpital ba ko traiter yo et ba colonie wana o esali le colonie vimbia na ba benga ngo ba colonie le microbe wana créé ba colonie et boti ba maki et vandio na likolo et pollution aucun des classes c'est très important maladie ambasu oui na kati na YouTube parce que c'est très long na YouTube na kati na YouTube oui voilà c'est pas spirituel ambasu ça l'infection c'est la maladie spirituelle s'il vous plaît les spiritualité papa pas celui qui a na poto ba on a pas dans le spiritualité parce que yo kazalande batretaka yango eza ba colonie ya ba microbe ekoti na lokolo eboti formé ba légion
batretaka yango na bandeli lisusu awa na États-Unis batretaka yango esilaka boka revu no tuna endoki azaka ndenge nini na maseke kutuna mandoki te na ba makambo na yebi papa makanga micro ozwa tano ya intervenir tikanga na lekisa ba message botika ba biloko na bino spiritualité wana qui n'aboutissent jamais. Vous encouragez les gens à ne pas aller à l'école. Vous encouragez batu ba vanda na ba spéculation baloba qui est famille so batu balobi boya na preuve famille te bois kela qui s'occuper malade boko bimisa prévoir. Ce qui famille on est porté bino plainte que yaka na preuve ya makambo. OK? Toki OK na hôpital bako traiter yo et ba colonie wana o esali le colonie vimbia na babenga ngo ba colonie le microbe on est créé ba colonie et boti ba maki et vandio na likolo et police aucun des classes c'est très important maladie ambasu oui na kati na YouTube parce que c'est très long na YouTube na kati na YouTube oui voilà c'est pas spirituel maman mbafu ça l'infection c'est la maladie spirituelle s'il vous plaît les spirituels t'es papa pas celui qui a na poto bani parce que on a pas dans le spirituel papa sikondo kaza ndenge bataka yango eza ba colonie ya ba microbe et kotio na lokolo et boti formé ba légion batretaka yango na bandeli lisusu awa na États-Unis batretaka yango esilaka boka revu no tuna endoki azaka ndenge nini na maseke kutuna mandoki te na ba makambo na yebi papa s'il vous plaît makanga micro ozwa tano ya intervenir tikanga na lekisa ba message botika ba biloko na bino spiritualité wana qui n'aboutissent jamais. Vous encouragez les gens à ne pas aller à l'école. Vous encouragez batu ba vanda na ba spéculation baloba qui est famille so batu balobi boya na preuve famille te bois kela qui s'occuper malade boko bimisa prévoir. Ce qui famille on est porté bino plainte que yaka na preuve ya makambo loba okomema. Toujours dans les spéculations, toujours baloba qui est zala qui bakendaki. Laissez-nous faire passer le message qui est très important pour la santé des gens. Ozomona, maman ese. Maman, un message boye. Ceux qui ozalaka sexuellement active, c'est-à-dire olala kana mibali, ozala obala ou soit obalate, kende ko salisa ba test ya ba STDs. Ba test ya ba maladie sexuellement transmissible. Parce que na ba maladie wana misusu ezaka na ba symptômes T. Okovanda nango ekopesa yo cancer, hépatite C, epesa ka cancer, liver cancer, cancer de poumon, papillomavirus epesa ka cervical cancer. Ba maladie ona otango yo okoyeba te koza nango. Soki olala kana mibali na bandelo za mwana mwasi, oza sexuellement active. Kende ko salisa ba test soki ba test o elini négatif zwa ba vaccin mbala moko c'est-à-dire zwa vaccin ya HPV human papilloma virus zwa vaccin ya hépatite A B C parce que ba maladie on atangi awa epesa ka cancer botika ba makamna bino ya ba biso nyonso to yebi atobala to lala na mibali awa et so mobali no azo déconner amemelo maladie o yeba pété o vanda kana ona ndaku lobi au développer cancer après beaucoup cause la famille makama toki oza na tendance ya kozana na problème ya tension kende basala yo test ya glycémie botika kokose la famille makambo kende basala yo test ya glycémie soki otokaka mingi na butu ko mutoki moko ka bimi mutoki kende ko salisa check up papa biso ucho matakangela biso micro. User, merci. Ce que on l'a li karabo toki mutoki mobes. Parce que basi bazola la nami bali, ba opesa bango ba HPV, ba oyeba te. Et bazo vanda na yango ezobota cancer d'utérus. Combien de basi ba okufa na cancer d'utérus? Mais ba oyeba cause nango te e utaka na ba maladie sexuellement transmissible. Voilà. Message ngena li qui s'appelle yangwana. De 25 ans à 35 ans, kendo sa prep mieux oyebelo nini ole. Maman esse, merci. Allô. Maman, c'est la zone qui fout après Olivia, le voyage après papa ndeko Isher. Maman passe à maman et c'est maman passe à l'obéza ya solo. OK. Maman c'est dans maman na zone na zaki na bi bon que ça ka ba prise de sang.
nasali baprise esalanga epa mondele te apo tolobaka kaka o mondele akosela bato makambo mondele alingaka biso tokufa naki osapa epa généraliste nanga motu mwindo namona coup de fil après abenga alobi yaka état de santé no ya bien te nga bia bon et pourtant naza en forme mama esa nakomba na médecin avandisinga alobi abandi kopesanga baresultat nanga nyonso abi nanga tika komela masanga bafoi na yo ozokende na cirrhose de foi okozwa cancer mama ese na melaka ta goutte alcool te alobi nango oza na infection moko na estomac ekomema yo na cancer ya estomac alobi nango okomi prédiabétique côté wana nde nayebi ngala ya moto ya sucre me namelaka ta goutte moko ya masanga te alobi na ngai omelaka baboisson gazeuse mingi nga abi naza fan ya koka alobi tika abi oliaka pomme de terre mingi abi na nga tika po eza leloko mosusu epa na yo ekozala bi epa ya motu mosusu ekozala mabe oyebi ntango apesi ngai ntango apesi ngaka baresultat na nga nyonso na ya thyroïde alobi na nga se dangereux oza na eta moko critique me nazokamwa nde ozotambola oyebi ntango nazongi ndako mama ese eloko ya liboso ebomi nga moral ebebi oyebi kela bandi obela mpala moko après 2 jours après ye kobenga na ye koyebisa nga abine je ne me sens pas bien azongisi nga so na hôpital abandi oswana nga abandi siko kokende nga ke ce n'est pas grave mais asa abombaki nga moral tobosala mpe ntango bapesa biso baresultat même ntango bato bakota hôpital yango ma bato mosusu eza na cancer et avancer rapidement pour moral ne déjà mutu déjà se bébie na nde baannonsaki yango oyebi ke natiki sucre natiki makambo nyonso nasali baexamen nyonso tout na kombo lande bakisi abi nanga na okama nde ozotamo me bandeko nanga babengi ngai faki na ke Kinshasa esi bandeko nanga abitala na oyala nga te po soki nasalaki malaise kuna bonga bamiso yanga bababino motieni nga poison nzoka eza yango poison te eza ngande déjà santé nanga ezalaki malamu te me nazotambola nanga mpe bien bonga bo bani ta musu bilamba biloko nanga memaki kuna o batieli e poison bokoseli na bandeko nanga makambo soki makambo ya ba famille musu eza ngona bakindoki ngai pena na ninga mabete na ngalo na kwa mama Rita na kwa ya pe na ngona na 100% te parce que nazala ba preuve mo mingi médecine eleki makasi papa mo azali awa na Belgique azana hôpital na ngiringiri aswanya kambasu mbasu c'est une infection ko batobele bakufa parce que bozoke na ngona tradition biloko baotia likolo pota nzoka bazo aggraver lisusu infection en tout cas c'est game mignon apema na kimia tozobosala ba famille mususu bazalaka ba groupe sanguin moko boye et baza faible bakoko kufa facilement la ba âge moko obinga mwana nga médecin le médecin me disait na maladie génétique que moi nga ko 25 ans mais tant wa ko zwa covid na 20 ans za ba mususu ba groupe sanguin la bango ba eza que non na médecine ka boye que non ako atteindre âge moko boye te bon so eza héréditaire eza nemino ndenge moko ya famille namba makamba ba cancer ou cancer est comme héréditaire thyroïde eza héréditaire diabète comme héréditaire ba makambo eza belé en tout cas tozanga kokenda pas médecin te alors bon ngapela na koti mwa kala mais bozo kotanga te ngapela ngana lo moni ngana lo babo moni makambo bozo ya ba diabète wana eza biloko moko biso surtout biso ba africain surtout toza ba négligence ya makasi ya na makambo wana moni biso net place no sala salaga tozora bato ya diabète tozora bato ba osala ba dialyse dialyse ezali bato ezaka mingi causer na ba diabète e bebisaka ba rein moni à partir ya diabète ekoyaka menace tango yaka mingi na rein bebiso ba rein e bebisaka pe ba pancréas donc ezala ba cause mingi oyo diabète esala neti ngai natambolaka na nga bien naza bien mais kaka nde obiki bato asala ba check up wana te nakenda nasala check up epa ya docteur na ngai atali nga makila alobi na ngai po azalaki na dfmo baosala stage wana abi na non to ya sucre na ezali ya komata donc nge ozokenda okoma na diabète na type 2 après eloko liboso le fait que nga nalandelaka bo makambo oyo tobema tozaka mingi tosala transport ya bato baza na badiabète anini tosololaka trop totunaka mpe lemso bacause so babi lelo bandela vie eloko nini okoki kohésite na eloko nini okoki kosala mwa baconseil wana elere docteur wana azoyebisanga ke non yo il faut napesa yo kisi po ebanda kokita sucre no na se natuni ye kaka question nayebisi ke non est ce que ya pas moyen nakoki koreverse yango kaka na régime na ngai te
bato ya zaki na bango za ko pesa bango za lokola bazo soigner di formation pa na ye bazo sinalinga ye ngabi te est-ce que il est possible ko changer et ko donc ko zongisa ko zonga normal à partir ya régime na yo abi c'est possible na tout bon ndeni yo proposer nga kisi liboso abi te po kitsasinga bo na bi oyebi ke kisi wana ezala na ngote eza traitement te ezara ka pona ko doser insuline niveau ya insuline na yo e mata benja nime e bandale msuke bodi ko batara ba dose abisoko za sir ke ko contrôler nini régime alimentaire na yo meka apesinga 6 mois na vandi 6 mois biloko po biso kasadela za sucre nini mapa ba loso ba biloko bele to lia ka po même chose olia na pe mais même chose olia retard le fait que biloko zo fa na nzoto mingi ozoko ko ba benga ngoni ba métabolisme na yo za rapidité pona ko nika biloko to liaki evani na biloko ka oliaki te ezaki nango ya sécurité e baluka ka cycle na nzoto ezaka te sukali e ba nini oyo biloko somela yango pesa cause mais biloko to liaka so evani na nzoto tamulai e komaka sucre après 6 mois na zoni kuna azwinga makila atuninga osali nini ozo comprendre c'est donc na changer ka moi régime alimentaire na ngai ba nyama o to olele msu tazaya kolia na kolinga mingi ba nyama na talika biloko mingi na zaya kolia na landi peke moi régime on a bien ezongisanga normal ozomona donc il faut to tala na biloko mo biso boto zolia yo kasane te so na lele msu sikre so na lebwe ba biloko ngeso zolia tant que vandi tant ebele na nzoto eza eni métabolisme neza malembe zo nika ngo malembe e formaka sucre na nzoto mais eza na batu musubo zolia ndenge moko mais ye métabolisme eza rapide ezo nika ngo mbangu asa pe koya munene pe d'abord eza cause et pe ça biso ba diabète libumu ozomona so libumu ko déjà munene graisse boti wana moye so bozola na même na ba nyamba sala même na ba nyama njamba sala même soso soki ozo bomi soso eza na lo moko ya bololo boye soki o sala ngo mabe e bebi sara biloko kolia nyonso na biso pe batu nzamba tia instinct wana kati ya nzoto na biso soki comme na niveau moko sucre nge mata bololo wana bimaka anéantir sucre mais soki comme na niveau moko comme na graisse trop l'air bololo wana zo nge bima azo koka ko se manifester na kati ya graisse wana te azo koka kotinda bololo te yango esenga siko support ya bakisho bango bapesaka wana po koka ko matisa nini na yo ya tona ya ngana benga ngo bule msini na bololo wana eko ko ovandisa sucre na nzoto na yo zo nge bima azo koka ko se manifester na kati ya graisse wana te azo koka kotinda bololo te yango esenga siko support ya bakisho bango bapesaka wana po koka ko matisa nini na yo ya tona ya ngana benga ngo bule msini na bololo wana eko ko ovandisa sucre na nzoto na yo donc ezala mo ba cause ebele o mona kaka diabète neke kaka diabète ka nde bato bazoba eko katolikolo eko sala boye mais toujours bossa la paix on me te pèse la paix ba rein problème ba rein comment ça la kelem ça après 3 jours la semaine mo 3 fois ba ça le dialyse makila et ça la ba cause délai donc il faut que ça bien attention na kulia na biso et puis biso za ozolia na l'air nyoso lingi contrôler l'air quand même air yozo les contrôler ngo ozolia nini ozo mélanine ozo madame nyoso là surtout ko cheka toujours tamo makila so ozo cheke ke sucre na ngeza ndenge ni plus ozo kola o male ba tozo ba l'air nyoso kaka ki bandoki bakoza na bango mindele pe bazwa cancer awati ya bango pesa kindoki mindele pe bazwa kala mso diabète awa eza kindoki même mbwa azwa cancer eza pe kindoki donc il faut quand même to banda ko recourir le mso pe ke médecine et fonctionnaka bato ba diembela kala mso bandoki ba ko diembela maladie ozo bela c'est possible mais avant maladie nane kota avant ndokia nyo akota na ba maladie yo sanango donc obeli na no maladie ya profiter kana maladie yo belaki bandi ko salo ba fantir mais to ka ko longa na muto te saka ba kenini bandoki no e bandaka na yo beli ndokia profiter kana maladie yo bela mo na suki wana Allô na moni na suki wana donc na senga na wana merci papa Tony merci vraiment merci est-ce que na ko bakisa mo muté. Vous informer, c'est notre souci majeur. Pour toute information politique, culturelle, sportive, abonnez-vous sur votre chaîne Bibiche Mbombo officiel. Bibiche Mbombo officiel,
l'information à temps réel. Abonnez-vous massivement et vous ne serez pas déçus. Bibiche Mbombo officiel is the best.